Paul Kagame a outi kosa la sortie médiatique oyo azali koloba clairement que AFC M23 mokonzi nango ezali Joseph Kabila ezali yete baza kofinga ya pamba. Alors question ezali koloba pourquoi a protégé Joseph Kabila te alors ayebi que justice congolaise ezali kolandela Joseph Kabila na makambo moko? Est-ce que ezali ko exposer Joseph Kabila? Est-ce que babebani likambo nini ezali kubetama na kati? Yo mutu landaka ba information chaque jour te ozana droit ya oyiba makambo ezali kosalema na mboka na yo landa ngai. Kabila, I would be happy to. Réponse ya liboso pona pesa yo esengeli d'abord il faut yeba que pourquoi sortie médiatique oyo? Région liboso ezali que sortie médiatique oyo ezali réponse oyo Kagame aza kopesa na ba américain. Parce que na kokutana ya suka entre Rwanda, RDC, na États-Unis d'Amérique, na Washington, et salemaki à la convocation, il y a Donald Trump. Oyo abimisaki chronogramme y activité, oyo sengaki que Rwanda ba pesaki ultimatum, que a retiré ba troupe nae au plus tard le 1er avril 2026. Ce qu'a retiré était ba sanction oyo Rubio a prometaki au-delà ya ba sanction ya ba 4 généraux, ba sanction mususu ifalaki et ba kisama. Ba la kisaki pe risque il y a mwana ya biarimana parce que parmi ba solution ezali pe ba américain bazako tala soyo moyen ezali ya kotia un ou tout modéré ou ya kosala pona a créer réconciliation na kati ya Rwanda. On a parlé même question de soudanisation à Rwanda. Ba tout sina ba utu ba kabola. Nyo sona eza ba hypothèse. Na sa na kati ya chapitre on a te. Disons ba sanction. Ngana bengi moneti ba sanction oyo ba yebisa Kagame que soki a retiré ba troupe na été ba ko imposer ba sanction. Donc réaction à Kagame na bi a liboso zali réaction par rapport il y a date butoir, il y a échéance le tiamaki il y a le 1er avril. Alors réaction à Kagame ezali suite logique. Il y a réaction, il y a Kabila. Nakoloba que Kabila a otaï la sortie médiatique avant le 1er avril. Batinda qui na Paul Kagame. Kagame a yebisaki Kabila que a kokanako s'assumer comme étant chef, il y a un 23, a convaincre Nakoloba que tu n'as plus rien à perdre. Parce que basi ba condamné yo. Biloko na yo ezaya kokangama. Parti politique na yo sala malishu te. Tu as intérêt, il y a Obima Lokola, chef, il y a AFC M23. Comme ça, tangu ba négociation, o ezali ko sengama, dialogue ezali ko sengama et ko salema, yo ozala na droit ya ko solana Kinshasa comme ça et ko permettre yo okokana ko zonga mboka na nzela ya négociation. Mais Kabila na sortie médiatique na ye, tangu journaliste ozali préparé à ko tout na ye mutuna ya kolobaka. Position na yo est-ce que vous allez chef il y a 1-23 Kabila décevra ki Kagame na kolobaka que azali chef il y a 1-23 te. Dans la sortie médiatique ya Kagame ezali pe vengeance parce qu'il y a bisaki que papa yo muto meminga na makambo yo. Il fallait que jamais Tshisekedi ya sima na bokonzi na yo parce que na yebisaki que muto yo a changer yo face on ndima ki ngai te. Au moins place to komi. Siko ngai mboka na ngai ekomi kozala sanctionné mais yo zoboya ko s'assumer oza ko exposer que ngai moko nazala muto ke lobi soki ba action ebimi sur le plan judiciaire nga balandelanga. Dans la sortie médiatique yo Kagame aza ko se préparer que même soki lobi ba procès salemi ezali été parce que chef il y a un 23 ezali congolais oyo ba bengi na kombo ya Joseph Kabila. Bokotala bien que azo préparer pe procès na ye na lobi makambo procès intérêt à que Congolais à la pona un dossier responsabilité sur le plan judiciaire, mais aussi à cause se préparer déjà na kolobaka que on dirait ça ba problème na mutubutala qui est na convoquer ba ambassadeur et pas naé kolobaka que à chaque fois avant d'aka parfois zo mona azo kaneti batu bazo bengaye bolanda vidéo oyo Kagame alobaki yango dernièrement bomoni ko télémisa ba ministre kosala makamneti mutu moko aza vraiment sur place. C'est des stratégies pour se dire qu'un jour pendant cette période là akoki pe koloba ke azalaki na ba problème moko oyo ezali kosala ke akokana ko juger sur base de délibération moko consciente te parce que azalaki na maladie songolo par là parce que procès ekoki kobima obo santé procès à Hussein Abré ba congolais ba kufi belé makambo yo esuka awa kakate. Intérêt mususu pe ya sortie médiatique et kozala ko préparaka opinion internationale kolobaka que même soki lobby Rwanda et bimi na Congo
Mais babo ça n'a raté que Bitumbe aussi là parce que c'est une affaire des Congolais. Donc, Kagame n'a fait que dire ce qu'il avait dit à M. Kabila de pouvoir faire. Yango, nde Kagame a ekosala. Aspect yamisa tuezali que Kagame alobi ke akobimisa ba troupe na ye te na RDC, soki RDC et kokina nou te ko neutraliser ba FDLR. Alobi que na kati ya corps ba bengaki yango mesure défensive, c'est-à-dire légitime défense. Alors, soki na koti na analyse po yonde konanga ora na koyeba makambo na koloba que position ya Kagame oyo azu yango pourquoi? Parce que depuis ba américain ba pesa ki bango tant que ba kosala évaluation après le 1er avril, Kagame a négocié na Kabila ke à s'assumer comme étant successeur. Parce que Kagame ne peut pas retirer ses troupes sur le territoire de RDC sans Kazana Moto assure Oyo à continuer na action na ye bien que yazalité. Il va pas faire confiance à Nanga parce que yebi Nanga bien te et puis Nanga nenga zawana alukaka place ya Rubimila. Ce qui vraiment 8 juin à terre na Kinshasa a Sola parce que Nanga n'avait pas un problème. Il y a problème, il y a bilo kone oya banda yikolandela. Voilà qui fait que Kagame a réussi la confiance dans Nangate comme Mouto a assuré ben terrain naïe. À un certain moment, ils avaient pensé à la moulingisation. C'est-à-dire que balobake M23 ils allaient rébellion à bani mouling. Mais ba comprendre que aussi mbate parce que ba congolais nyoso ba kondima yango te et puis que M23 et kamba makaka na bani mouling te et ça peine à bikolo mususu donc schéma wana et simba quitté. D'où il fallait qu'à schéma ya kolobaka kake Kabila akoka na ko succéder na action ya M23 après départ ya Kagame. Mais comme alingi yango te, voilà pourquoi Kagame a été obligé à koloba que akobimisa ba troupe na yete parce que muto ya rebondisse la ye, muto ya continuer na combat na ye azalité. Alors, intérêt nini Congo eza nango sima discours. Intérêt ezali que Kagame du fait ya ba sanction a perdre contrôle, abimisi eloko efala ki a bomba ndenge a bomba depuis kala. Mais le fait ya koloba lelo que ako bimisa présence na RDCT ezako exposé moro parce que ba sanction o lié ko salima peut-être après 6 mois et ko salima mbang parce que désormais a pesi ba beki na ba américain ba ye ba intention na alors que na politique parfois il faut ko bombaka ba intention. Donc biso to lo ba kezali sortie médiatique ratée pour la simple raison que eza faveur pour na ba congolais tango ako bimisaka position que Kabila Azali Mokonziaba 1, c'est-à-dire a pesi raison na ba cours et tribunaux oyo ba kondanaka Joseph Kabila. Donc, sur le plan politique, mondele morote aroya ko négocier ko ba kondana ki ya ofele. Deuxièmement, a pesi position na ba américain ba kokana ko précipiter ba sanction na bango. Alors, na boy vidéo na ngoy zala moulayi parce que na ngai na kotsa analyse na kotsa ngo pe lien na o Italie départ ya chef de l'état na Doha. Chef de l'état ake na Doha et toki ko tiango na lien na sortie médiatique ya Paul Kagame na sortie médiatique ya Joseph Kabila. Mais moyena lo bango ezate bo kende na réseau oyo ezalaka na batami la yi bato basaka ba live minene moyena betelango awe ezate nokite bo kende kuna bo landanga na live na bino okekuna onyati mokoloto na yo okoti pona Olanda analyse nanga oyo na kosala ngo lelo na pourquoi ba vidéo ekozala kuna. Alors, question nga naza kotuna. Est-ce que Kabila zali koluka face ya ko dialoguer stratégie oyo Kagame apesi ezali luka face ya ko dialoguer pour dialoguer il faut zala chef rebelle. Boko pesa conseil na mokonzi mboka ke ako na kondima dialogue lelo po bitumbango esila to ako na ko maintenir position na ye na ko boyaka dialogue po na ko kotisa ba oyo babomaki na kati ya ba institution mboka wana ezali émission na bino mongongo ya Congo oyo pesa maka na mombu na bino maître Congolo Royal po na ko ratiti ou partager live ou liker ou s'abonner po na ko zwa ba analyse profonde. Tout ça, la investigation, mais tous les experts en stratégie politique et en communication de proximité. Tout ça, le projet de société, qu'on rédiger bas discours, qu'on matérialiser bas idée na bango bazan de manière embryonnaire, mais pe na ko pe saka discours ou ko leka ou simba population quel que soit niveau na bango. Congo ya Congo, to koloba yango na ko